Pona nini ka koyeba mtu wana ndenga kufi. Atiki bana kombe asali boye. Bona batu nyonso bayebi yango ti. Eza kutu ya ko informer batu te bazala na ye. Mais il y a beaucoup de gens après que ça n'a pas avant que et si la mélodie a eu bout. Oui, bah tu vas jouer le bébé pour la mélodie. Franchement, et ça n'a pas si. Ouah, Koufiana azanya mate, azam mutu. Tu vas bazar le bambing à la confiance Aziz et Zanga. Mélodie, mélodie est-ce qu'on a ranki na Aziz ate. Na aucun cas lelo. Na ebité nga pena Aziza baloba ke to solo la raté non bi l'ennemi de mon ami avec l'ennemi na yot ceux qui mutu moko abimi abike Melodia za lesbienne na ebité tant que là na butu nzamba c'est place au solo bango kendo démentir loba na cause masole le kana groupe sans souci ba yebi malgré ba le karaba ba loba ka ba façon mususu ba yebi ndeka mutu monte na groupe sans nga na sola na été ndesalanga omena longwa te ka oyo lo bana ke nga na makangu na eti yo be to lo ba vérité na onga mélodie ngabi mélodie uza wapi atunga yo zapi ngabi na obima na re ngai papa kuta kufa tiko lo baboy ngabi lo ba o numéro na benga numéro na yo eleka te abina mo yo zapesa makeli za no rappelé er moko na bengi na numéro mo boye au numéro nangate voix souka mélodie ngana yo kaka jour wali. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzamba Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzamba Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga Eko Yokati. Là qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokati. Moi peut pas ça la opération pesati. En tout cas na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Na zoka na kangika lito yo kaka nazo kona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe na ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout na moto. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute
nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulaba. Au jour le jour, nous sommes là pour vous donner des informations des artistes et comédiens. C'est votre humble serviteur, le Kwame qui en vous. Bonjour et bonsoir, l'heure à laquelle vous avez l'émission Oyo na Baïno, si vous avez biso. En tout cas, les lobos vous n'allez jamais déçu parce que na Bino une artiste comédienne Oyo à mon a mal suscité, il s'est fait vraiment très rare. Donc elle s'est fait vraiment très rare, s'il vous plaît. Je m'excuse. Donc dans le monde des médias, surtout en zoning, à mon a raté pe azala kututi. Or toyeba ki na Kinshasa Oyo azaki vraiment un succès makasi à banda qui va musa na yema bien mais un certain temps tout le monde vraiment shit vraiment makasi ya Chantal Apoponyumbe, autrement dit Omeba Jazz. Je pense que hier on a mis na biso. Bonjour Omé. Bonjour. En tout cas na sepe ko yamba yo hein. On appelle CP vraiment ndio yambinga pele. Ba liboso a blaga pa. Ba liboso ponga vraiment na rare na bémission. Bémission très rare. Rare. Et puis Lolendo wapi. Ah na Lolendo te. Omé bato ba yebi yo na yebi ke Omé yo na yebela ki na groupe sans souci. Groupe sans souci qui na 6e makasi après ko longwa la groupe sans souci oye Lisbonne. Yebisa biso parcours na yo on a lobi muso ko baksezali. Te muso abakseza te zaka bongo ngai na uti na uta na ndaku na imba mo na groupe sans souci. Kolonga groupe sans souci mbala moko Lisbonne. De parcours na ngai ngwana. Mutu ni amemaki na groupe sans souci. Mutu amemanga na groupe sans souci te. Ngamoko ezala ngamo pe nazala na posa sa théâtre parce que na banda ota groupe salongo mingi. Siko nga penja mamalik na ngai pe banda sala théâtre mère vala vala. Aza vala vala na ngalanga dia dala mususu. Ah OK. Mère Alik na pe bambote to ba ni na bandal na mbavu wana pa koko na biso kituka. Donc na banda ke tika na ba répétition na ba spectacle na signé par la radio. Non mon ande ba jouer. Mais nga beaucoup plus na banda ta mi groupe salon na banda c'est pas sengo. Oh, na banda lo ba un jour nga pe no sa théâtre na banda jouer le quoi sengo. Les sala que sans souci ba banda lo kapesa sa retourner. Ba leka na limité côté à grande sœur na nga ba sengi ba jouer. Na pe ba on pe ndako ba jouer na tel ba on de ba jouer na ba Omega na ba Oscar. Na bi ina on passe te nga pe no sala na nga. Dès la côte ça fait demande à groupe sans souci la joie kangai la joie facilement oui nga bazanga facilement pour déjà ta bat bazalo ka pesa tourner obi ke tonyo comme après on banda kulelo na yo mona ngo ya na bandi théâtre so nga pesa ba on peut na facilité ba sepela na ndako na pesi ba on ba sala soupe 2 mois so tonga la côte demande na bando sa théâtre ba boya kite ba esenga kaka ba condition kandi ezalaka na kokisa pe na bandi na umela pete ba condition ni za ka au remplir ba droit na bango en plus pe ba se wana banda ba faut mutaza télégénique voilà ngala o mebena ko ba beauté oza télégénique so ebi olobate ba olakisa o mais ezaki 3 mois so oyebi te otiki bango monde ezaki 3 mois. Et maintenant, la bande na banda rep soki lundi, 2 semaines quand la bande rep semaine pe na jouaka. Et ça la capte 3 mois. Mais yo sali kaka semaine au banda ki semaine pe na jouaka. Ba raison ni sala ko ya yo sala kala na mota muke. Peut-être nzambe eza batu mususu lelo tuni alobi bonga vraiment na kola na famille bien na souffrate bazali. Neti nga penya na monda
nde bato bazalaka akoti demande azoya tourna te azoyaka rep azosouffrir nga na souffra te nayamba moko na bandi de grâce na nga quoi nzambe mpe akotaki na kati na babote na yo bote te po taso nakoloba bote babawa ebote te baseri wana kasi te po ezalaki babi fo ozala vraiment télégénique eza na nini ane nayeba te mais ano banda théâtre ozoyeba te sans souci asali président na nga sans souci na basansu te mpe à son âme akokisi 12 ans hein? Depuis akei alingaka mingi mpe 12 ans alingaka makasi oyebi mais alingi biso so bana neti tosala théâtre surtout ka ngai te biso so alingaka biso motema makambo nyonso ekende na facilité oh ezali grâce à nzambe na facilité makasi facilité te en plus mpe moto abanda azali chef ya répétition ezalaki nani Omega Omega aza na poto napesi ye bambote place aza na Paris Omega moto azalaki chef ya répétition so apesi bino répétition e président azosala scénario Omega mpe aproposaka Omega mpe aproposaka président totia motu boye président mpe abi te totia motu boye alingaka ngai te nde bato balobaka biso nyonso mpe tozala tobanda ojoue ti Omega mpe alingaka ye mingi parce que bapiesi mingi tojoua na groupe sans souci ezali baida Omega nde bato balobaka nini oh bato oyo olobi wana ti ke bato balobaka o abanda olinga nde ome mingi boye te ifune sope vérité ka nde olobi yango bato ando bapelaka yo ozalaki pena makango ya sans souci ya fait sans souci osoyokango mpe nayoka na nga mutu basisa loposo lokola nga na nayebi te nga mpe nafinga bafaso nyonso ti nafingama yango moni calme wana silence wana nafana parce que nafingama trop ofingama parce que ozozwa mobala bato okimia ifuna batama na mwana suite po sinon tu problème te ngai mpe akobatama na nga ezalaki moto alobi na ye na répondre ezalaki komoni nga nayaki baprésident na ngai ebele na otanga bakomona bango te babenga nga bayesanga koleka su na émission te nayokela bango bakozala ba 3-4 bando olobani mpona yo mpona fait sans souci ka oyo olobanaki nga nazali makangu na ye ti yo mpe toloba vérité nde baza oloba ti ozali makangu na oza obima na peut-être sans souci yango bomoni bafasitaki yo te na semaine kaka mo baninga osala 3 mois mais yo mbala moko pouf une semaine kutebele bongo te ezali bagrâce na ngai nzambe na ngai nazali na makila wana na nzoto nde esalaki nzambe afungweli nga nzela ezali epoleli oza ekolo nini nga na motetela motetela 100% misu ba mwana Lumumba kinoise nabotama na mama emo na mangwele nga mangwele te nakolongola elamba bato baotala nga mangwele te te na mangwele te mutu babi bakambo ba age eleki trop na internet oyo aza na age boye oyo aza na age boye toyaka baba age awa te oyo bamisusu so napesa age na nga baloba baseri wana mpe bato bazwa mangwele erataka baloba bongo me naa nango te naa nango te nga na mangwele te yaya na nga kutonga alandi a nango te oui botawa mwana komi na kina nga na mwana mbinza ozone binza ozone tobetana lisolo sikoyo ota mimoza wana baya na nga bakote ya kote président na nga bila koma ofanda asomba ndako kuna kwa baya na nga bametre braille baza wana nga na mwana ozone ok ozali né na famille ya combien d'enfants oza quantième papa za mama baba vivant ou comment mama na nga azali papa na nga oti okufa ça fait 2 ans yango toza 14 nga naza 5e papa na ngai naza 5e papa azalaki aboti biso na bamama ebele biso nyonso nde papa aboti biso toza 14 nga naza 5e papa mais mama na biso aboti biso ka 4 3 filles, 1 garçon. Ok. Ome Bajaz, tozwa nanu témoignage na yo, tango yo koti na kati ya groupe sans souci. Okuta bana banani? Nga na groupe sans souci nakuta Omega, Lomboto,
Ah na mobumu nakuta pe mélodie. Bakuta ba manager 2 minutes nakuta ba. Mais tant que côté na ta groupe wana na groupe sans souci. Mais na mon okanga makabi na mélodie hein. C'était dit en quoi? Da mtu penza kama na nga penja ya liboso so tai na Facebook na tie photo ya mélodie. Na lobby ebele de kama na nga penja ya liboso penja na monde théâtre na ye eza mélodie. Et puis ata to kabwana ki na ninga musala yanga na longwe groupe sans souci ngana mélodie to zala ki kaka tina ninga tiki biso. OK, paix à son nom mélodie lelo yo tuzolo la mélodie azaki artiste comédienne oyo aeva ki na groupe sans souci et après à longwe groupe sans souci yo na mélodie na longwaka avant ngai ngam na longwa liboso yebi histoire na ande na longwa kati histoire na indeni. Oh, yebi oye bate ba non so ba otap so ba yebi. Mais non expliquer biso peut-être mutu musa to sa émission pona ba téléspectateur ba nda biso. Parce que faut peut-être la biso le ka ndenge ni. Ngana tala ke émission mo ba ju photo na nga ba tende botsaka sur internet ba benga so miniature. Ba lobi o ngai na bundaka. Na bunda bitumba après balongoli nga ezala bongo te nga na bunda te na swa na ete. Ngai sans souci à président sans souci à Koufi na ke rep ndenge ezala batu nyonso na komi kuna babi na ngai babi yo kota te. Donc yo kota te. Ah, non kota te na saine o te yo kota te. Mibeko ekwe yo mo kota ezata en plus président poudre de chasse. Aza ya na nga quartier. Biso na ba poudre de chasse président poudre de chasse biso a poudre de chasse boule. Si on y a quoi c'est lié, en ça, il y a tapé au petit sœur à quartier. Ah, quoi c'est lié? Moutotika dans la groupe. Nga ya ngauta ba komba batte. Bat ba tala biso ba yebi. Nga ya tanga ba komba batte. A quoi c'est là pour exemple pour des chasses que au meso aye a kotate. Parce que biso to yoka ki ezalaka yo ba bengala ko na groupe ta mama mama datika na groupe na ba mama Chako. Loko oui tango mama datika la groupe lokola yo bimara ki yuzaka ko bimana défense sans souci. Voilà pourquoi ba lokola ya kufi dans moi na photo bengane ba bengana groupe parce que on protéger la kine présence sans souci. Tango ba lobi kokota te ngelo ba ni ba bengani yo yango na kate babi yango kokota te peut-être buka kinde ma mbumano lonaki mbumani nga lonaki mana peut-être sans souci yango mon mama da zulako ba décision oya kanga biso akuta biso to bima nani mundu mo pete ya na preuve mutu te wana ba lobby tant ba lobby bandimeli bato yanga lonsani babi kokota te ezali pe groupe na ngate so babi okota te okei po ezali yanga te na kio na ngai. OK, parlons des mélodies na kati ya groupe sans souci vous avez une relation makasi. Mélodie bazaki ba confie na Ziza. Ba confie makasi au cas moi ndene bi histoire na dabe mu na ngai comme ya Ziza. To solo la te, to solo la. Parce que mutu bazalo ba minga ya na confie na Ziza ezanga. Mélodie te. Kasi tu la sisa te. C'est ça. Yo zaka ba confie na Ziza. Siko tango yo bongisi na Aziza, lokola mélodie azaki pire yo. Mélodie babongisi na ta groupe nyonso batinyo ba lobisa yo ko to lobisa Ziza mais ko sala ke mélodie aboya ki pena ko lobisa Ziza c'était quoi bino na mélodie ba relation bozaki bino mbale ezaki ndenga nini beti to solo on va pona e ko matina niveau ke baninga musu ba boko lobisa mais ya andimi a lobisa ete babi mélodie azaki ko swana Ziza te dikolo na nga na sali ni muninga la ye pirier ya kati tant que sali ke baninga nyonso ba boy ko lobisa ba lobisi Aziza mais ye alobi a lobisa ete parce que vous avez pirier ah na yo ki en lelo mais ce kamba babi l'ennemi de mon ami avec l'ennemi na yo mais na yo ki en ka lelo ke mélodie alongwa po abanda so Aziza tete ngala yo ki en ka lelo na ebité na yo ki en ka lelo mélodie asika za ranki na Aziza te na yo ki en ka lelo na ebité nga pe na Aziza baloba ke to solo la te non bodaka ko yokana te babi to yo kana te mais muto pa mona biso pe to swana azati
kato yo kanate ba créer la biso ba conflit o intel ba solo la te ba créer mais parce ba mona pe ba to ba solo la te ba swana d'ailleurs non Aziz ande konanga am tetela ande konanga mambo o ngala Aziz to banda solo la te bwena boy wana ba créer nga mambo groupe sans souci ezala kombo muntu te o boy rien masole le kana groupe sans souci ba yebi malgré ba le karaba lo ba façon mususu ba yebi ndeka mutu monte na groupe sans nga na sola na été ndesalanga omena longwa te en tout cas kombo muntu ezate ome ba jazz tuso aka ome ba jazz na pesa ko kombo ome ba jazz mtapesa kombo ome eza omega mtapesa kombo ome ato to jouer pesi moboy po pesa pe za pe ka ya omega siko na zaki pe na bandit être sika so to sisi répétition ba bakanga na omega to kokani ti omega bi na lukato sa pesi moboy mapasa nde ayo luka ay solo na président sans souci apesi pièce na ye habito jouer mapasa na comme on a Chantal a popo nyumbi to jouer est-ce que sans ça tout ye bo jouer ba nani timala njuzi o maboso na mango ya habité pues le quoi ngala za omega yaza ome nde to jouer mapasa ngala jouer na za na poto ye na king nde kombo ya ome tikala omega mtapesa kombo ya ome na ye na Lisbon ngai moka bapenga rôle na matina scène faina jouer chel nga moka na répétition na jouer boy na bi kosakana te nga na jazz mba moko kombo jazz pe tikala mingi ba tuka ba kombo benga ka jazz le nga mo mpesa jazz omega na pesa nga ome okay to fanda siko na lisolo toza nango ya muninga na yo Mélodie oyo awito tika biso Mélodie betana petit solo ba momani bozalaki na ye ba souvenir no tika nango ya muninga na yo pe loko nini oyo lelo zo kanisa muninga na yo Mélodie na ebite kutu Mélodie te famille nanga mo babenga ke Nicole bana nyonso babenga kaika ma Nicole de Mélodie apesi biso pasi moko ngai na ndako ba Mélodie so bazo lamba bayebi ke ngana liaka boete ya na bango grande sœur na ye nani ya Denise aluka eloko o balambela nga pembeni pa na biso soki Mélodie aliaka boete bayebi Mélodie no kolia na ezaki donc compliqué osakana te mais donc wana famille na ngai wana ngana e ba yolo te taka ko uta mbinza oyo afuta na yolo tala ebela ya trajet même ta memanga na yolo eza Mélodie abi na ngai ye moko abengi ba commissionnaire ba luke ngana abi ndako on pe ba lukela ngai eza ka pembeni ndako na bango lokwa ngana to lambaka te to bandokelia pa na bango to ekolala bino ba bolambaka te Parce que olamba to lamba na biso te surtout uti na biso répétition to préféré to lia na biso taba na biso parce que wana za ngulu te bataba to somi taba na biso to le to meli bière na biso to etolali siko ya bate to zo ndaku pembeni ya pa na biso po so to kekula to le to ekolala ngana ebi yolo po na Mélodie donc Mélodie aza camarade na ngai famille na ngai to donc na yebite na lo bani po na Mélodie okay alongoli na binza aye na yori la ti alongoli ngaliema ti na kalamu na quartier yolo nord sikoyo beti absolument li solo ya Mélodie parce que mama lobesolo mama ebele par rapport ya munso akufi maloka mebimaka ya ngala lokwa nti biso to linga to start ba investigation na ko luka yo loko boya kanu émission mais à l'occasion ya liwa ndeko no sepeli osala émission yebisa biso nano Mélodie azaki na bana combien obi batse bazo le bébélé pour la Mélodie franchement esanga pasi wa kufi wana aza nyama te aza mutu foko okape pasi ya nanu ya mutu oyo
ya mutu na atiki biso nani fo oyoka nanu pasi wana mpona nini kaka koyebaka mutu wana ndenge akufi atiki bana kombe asali boye koyebaka oyo te Mélodie azaka na mwani moko wana panika biso toza na kati ya bafamille mo boye baya na biso baza na bana tozwa bana wana bakomi ya biso bengo mama babengo mama neti Mélodie kuta avant bota yazwaka bana baya na ye nda okena bango fikini basakana alesi bango azongisi bango azaki na ndako na ye ya munene kutu nano aboti te abanova na bana baya na ye bavana na baolela mama bango mutu akufi Mélodie kuta babi omena bota ata moko ata monga na ese bota omoninga na ye na monde ya théâtre na sina mibotelaki bota ndaye kobota mwani wana moko panika kuta bana ole babi napakisa ta mibale nakanga mwa masolo nanga mwa mibale me asika esiko bota te kaka denga botaki moko wana panika abutika mwana moko mais na niveau internet surtout biso bata youtubeur tomoni ba titre belé malo belé ke ye abota bana mibale ke a partir ya place azalaki na Point Noir na Congo Brazzaville ke azal na mwana pe kuna c'est vrai te aboti mwana kuna te aboti mwana kuna te so abote mwana kuna bande kone bayenga bayeba no ngaza na mikolo nyonso noza pa na bango bayenga bayeba parce que bango mo baloba ke bakata ko sola na ezaki na bonne année janvier na 2022 na yo sola na yeti la ndenga za kuna na ina za so suna Mélodie te Mélodie tozao vana na ye na 2021 akomo vana na Monga Fula ngati sikone na vandi bo numéro ya Mélodie zanga ya mutu nakendaka na cabine papa babetelinga ubenga mo ata na bungisi ba telefone na kota cabine na composer numéro ya Mélodie na mutu na bengi na benga elekati so na moni a poster lo mo na Facebook na komi na messenger a répondre te mbala moko kaka na mona ka numéro mo ebenga ngai na uta kufela pe papa na ngai na benga elekati na muka mtu mo abenga na are makelele allo ngabi nani makele oza pesa makele ngam nana are na onga Mélodie ngabi Mélodie uza wapi atunga yo zapi ngabi na obima nana are ngai papa kuta akufa tikolo baboye ngabi loba o numéro na benga numéro na yo elekate abina mo yo za pesa makele za no rappeler moko na bengi yo na numéro mo boye o numéro na ngate a voix suka Mélodie nga na yo kaka jour wali na zui lokwa pa baki numéro ngo za ya yete na rappeler petit na rappeler petit numéro ngo te vraiment c'est dire bon Monique est vraiment Chantal à Popo Omé donc vraiment azolela wana zapla muninga na ye et kobungisa muninga boza pasi bon comprendre vraiment kolela na ye sois fort s'il vous plaît tous en émission sois vraiment forte s'il vous plaît ma sœur s'il vous plaît donc so moni mutazo lela boye azokanisa nde bazaki na muninga na ye regret na ye je pense que ndenga itoloba basola ne une fois kola suka zaki mapesa makele ne ko kamungo na ye vraiment ça fait vraiment trop mal ko bungsa muninga o azaki proche na yo makasi s'il vous plaît pourquoi yepsa biso pour moi ba makamo sur le canal internet et le la mito abatu kufi balubaka bon atanga na lobby nde ba longola makamba komi ba longola te soki muta kufi aza artiste ezolakisa succès azala nango epesa bato mpe biloba loba atiki mupepe no azali star no atiki mupepe bato bakoma bikoma tomona ngo Michael Jackson akufa no okuna loba ezolone kutu mutu ekweyaki nde akufi
eza mopepe ya succès eyelanda ntina liwa problème te yo mpe oyo ozokoma na ndenge mabe ke o asali boye azongisi boye ozwi foto ya moninga akufa alali otie ye kuta akufi bien bongo ya yo oyebi ndenge mokolo kokende problème te etali bango na nzambe na bango problème te toyeba otikala ye koyeba mobali ya Mélodie parce que azali moninga na yo abotaki ntango bolingani aboti te donc ntango azwaki mobali oyo babote yo koyeba ye mpo bato bazoloba ebele ke mwana wana ezali mwana ya producteur Gilles Bavon etokufa te père son âme producteur Gilles Bavon Mélodie abotana ye te abotana Gilles Bavon te Mélodie aboti kabwani na Gilles Bavon non nde aboti mais azalaka mobali na ye oui azalaka na ye non bona bato nyonso bayebi yango ti eza kutu yakoya koinforme bato te bazalaka na ye mais ye aboti mwana na ye après kozala na Gilles Bavon kutu esila nde Mélodie aye obota mwana Mélodie akozala na bambula boni peut-être tokoyeba Panika na 2022 awa so na se trompé te 7 ou 8 ans 7 ans bien 8 ans Panika. Ok, merci beaucoup quand même ndenge ozo répondre na nina muninga na yo mais bato mususu bazoloba mingi na kombo ya Mélodie azalaki ba recherche to sali ki azala te comédienne oyo azali ko vivre na koleka ba te comédienne ebele Mélodie dans ce temps Mélodie azalaki la première arte comédienne oyo atambola na RAV 4 c'est ça koloba mutaliboso atambola na RAV 4 na yebi te ponga pe na kipa avia batu te que c'est vrai azalaki na mutuka RAV 4 de suite azali na RAV yango fo mona bato bazoloba mabe ya Mélodie na okamwa eza rare okuta na film moko boye awa na biso ba comédienne ba artiste comédienne nde tozalaka osombi voiture na yo otambola nango te opesa baninga batambola nango Mélodie dans sa bongo yebi Mélodie te Mélodie moko kitambola makolo mapesi batu mutu voiture ke tambola ni nango par exemple ko ba comédienne nini to ba comédienne nini non mingi ngala ba non mona ba artiste comédienne te mingi za ba journaliste ebele bayebi na otanga bakombola bango te akotambola nango tu une semaine ye moko atotambola makolo na tuni eyokoka voiture tosombaka mpoani atikanga eza ndenga Mélodie so aza elo mobo eza spécial eza cher a préféré bato mosusu basalela yango ye te Mélodie azalaki bongo oyo qualité moderne nayebi te so bato mosusu baa nango kande na moi ya Kinshasa oyo tomata bamoto osombi voiture na yo opesa bato batambola nango de tiano kaka carburant tambola no nango ye otambola ni makolo Mélodie ça c'est Mélodie nayebi te nani yango akoko se comporter lokola fille wana nayebi te biso so tozanga mabe te mais nzambe so osala babolamu ebele azwa bolamu na yo azipi mabe na yo nzambe oyo aza likolo jova tosambela so Mélodie asala mabe bolamu ya Mélodie azipa mabe na ye ayokela ye mawa vraiment nzambe ayokela bango mawa ça choque mutu akufi bamaka ebele par rapport ya Mélodie ayebaki yo te nga kutu naza vivante mais eza na ba grande sœur nanga mona mati na taxi mutu aobeta vi nanga mobimba ya na ngai navanda mpe na ndako ne mwana mama nanga mwana papa nanga avandi wana obeta ndire yazalaka nanga mais lokuta vérité te parce que tant on lobi likambo ke ofana voiture boye to transport ba otonga yo mais ndekuna zawana parce que ngapena ba makamo bat bando tonga yo na supporter na lobango ok mais bat bando ba ke yo na Mélodie vous allez quoi ba lesbienne c'est on dit bazar camarade na bino bo kangama trop na bino mbale likamuna yo ya fakota likamuna yo fakota bazako traiter bino même ba lesbienne
donc tika supporter nga na lobalika mango pona nazo kongo trop la matanga. Ah nzambe na ngai vieux qui lesbienne bao basala yango bayebi ndenge ezalaka ngai yebi nde ezalaka te nanu nde naza awa nanu na kati ya famille ya batémoin de Jéhovah. Papa na ngai azalaki témoin de Jéhovah malgré nde nautai koloba ke azalaki na basi ebele après asikaki basi wana nyonso ayaki kokoma témoin de Jéhovah. Maman aboti nga aza témoin de Jéhovah libota na nga moma baba témoin de Jéhovah soki eza na eloko oyo nakoki kosala te eza yango oyo Bible etelemeli makasi eza yango donc nakosala yango te nasala yango te na mélodie soki mutu moko abimi abike mélodie azali lesbienne nayebi te ntango akela na butu nzambe ayebi se place outi oloba ngo kende odémentir loba na kosi. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a bandal Siki, avenue Patou, numéro 325. Non, je sais quoi vous ratez, juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, nous avons tous les polos, l'essentiel. Et ça, vous mettez quoi vous ratez? Ah, vous avez. Merci beaucoup. Monsanto yo, onisanga loboko na yo. Zabalolo yo, azosale, Zambalolo, vraiment adresse dans la rencontre. L'essentiel pour mon nuance. Tout dans la spaghetti, tout dans la loso, tout dans la pampex, tout dans la vagie, tout dans la sol. Donc il y a dengue à Paris, Belgique, London. Moi on a pour tout nuance à Anaki. Tout à fait le numéro de la téléphone 097 83 43 746. Ciel encore. Vraiment. Cliente, satisfaite. Merci. Thank you. Comment papa Lopango, maman Lopango na Toronto City, bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mo komi papa Lopango, komi maman Lopango. Ah, tu as la concession Toronto City. Tu as la commune à Maluku na ville province de Kinshasa. Et des concessions Toronto City. Et après avoir ça, on a une petite notion autour. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu peux pouvoir la situation. Concession est bandit à les pays. Si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées. Il y a raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makadam. C'est juste pour dévier, pour que les soient fiables, c'est un peu ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissau-Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout. Parce que c'est chose à Moulay. C'est chose à Mounen est tellement facile. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino. Pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 Mélodie. Bino bato bozolo ba bena kombo ya Mélodie, en tout cas fais gaffe. Fais gaffe. Monso akufi ba kosela ke makamuti. En tout cas biloko na yoka ki epesinga kanda donc ali bien ngo démentir ango. Donc botika muto akufi Mélodie adaif mwasi oyo asepisa biso na musana ye asaki musane malamu eza bien te ko bebsa réputation muninga c'est sabino to sepesa bino après ta to zo alkambu bandi ko finga pona nini et puis batambo ba finga biso eza ka bino batambo ya ko tirer biso micro. Ah oui kabino kampo finga biso ke bafana biso bakolo babino pe bobi te eza bongo te mais bino pe kambo bino kane mboboma biso lisusu ngana ko ke place mo na kuti ba finga chroniqueuse mo bo ebinga le ba pota msu po eza matanga ngana boya na ngaba émission ngana sina soigner la fille mo boye comme on est moyen tanga eza te mais abanda sa émission na Mirador na liam sans fond na été na mona ke kana télé na kuta place ba lo ba makamne nga na bi oh pona nini lo ba lokuta bu yo vandara na eti oliara na e oya pe pa na ngai so ningo zo tonga bo nga pe so lo pa na nga ne moko kende pe ko tonga nga te ezala te nga na ko autoriser te fi wana pe sa zane na lo ba bo so ta émission ayebi na soigner la fille ana sana zala na sana lia sans fois na e na biso ko c'est ça lokuta lo ba mama mutu ya vrai pour ni kokosa mais bino se ba lo ba mama na biso bino bokota rate bo baksa ku tu ba commentaire biso na biso ko ba roulage te na ba chauffeur biso no sola to kopera makasi omote ngapsa bo mara biso amna ko telo siko pe na boyo kumbalukela nga susu fena ngala ko telo bo ma biso obengi si mutu boye na émission ba jotu na omekuta lo baki bo me sala ki bo sa musala journée c'est comme investigation omona mtabengi le miso bo sa na émission avant na bo banda bandi mama bino pa bino ba senga bino ba poudre te vous êtes journaliste okomi biso ba senga biso ba poudre te ndeni mama na biso kocha ngondeni ese bino pe to so mona pesa bino opesa na ba poudre so biso opesa na pe ba poudre te ya yo nini na kati mtamta na tene ana pona eta su poudre na yo esimba na pona ngate nde to senga na rate peut-être ya moni nga le kana nga be mission te ponga pe na kandi o lobby wana nga polele ponga kana ngomba likamte so lobby na likam na ina lobby ya moni na se réserver na le kana nga be mission te bo fingi na yoki na nga kaka le quoi pe na pona na nga mona ngompe ya caméra au fingi même ko pe esprit na nga e beta pe na répondre na ya pe na répondre ni pour ça ba confiner na monde ba se comédien na confiner muteme bat ba confiner nga balobani ngala ngosa njonzi na sala njonzi nte ba pekisa nga depuis na groupe sans souci menga o mengo o njonzi nga liboso nga sala pa Rémi Kilola na sala na groupe sans souci na yebani kutu na nte ndenga na sala njonzi ngwana siko muto ba pekisa na groupe sans souci asala njonzi nga liboso ka na groupe sans souci o mona mtawasa film memo amsa koza na ida benga nga ye ko benga ete orgueuse ngona na nini eloko nini na ngona na yo za orgueuse bino mo pe ka bato bo finga biso to ane loko te babola po so to beli to sengaka pe to senga kaka so pe to kufi to senga kaka siko lo lendo ni ngana otia
bakolanga étiquette moko boyeke asala nzonzi te emsu mutanga benga yo basi bayebisa déjà ko benga ete menga bato ana tokutana te emsu pe to monana te bokolanga étiquette ya mabe tikana loba lelo loba penza ko bokolanga étiquette moko na lobango lelo ezaki moment lobango te na souci ya camarade na ngai o azande ko na ngai Mélodie o bana na ngai nyonso baolela ye ya libota na ngai mobimba mutukuta pesa nga message ya Mélodie akufi eza moya na ngai Elikiona aza na Afrique du Sud ye mta informaki ngai étiquette o bokolanga wana ke na sala nzonzi te eza lokuta ke na boya eza lokuta mutu moko te apekisanga na sala nzonzi soki babengi nga na kuya ome tableau no eza boye to futa o boye so na sepe na monta wana na sala so na sepe ende konanga bakiselanga ta mwa muke babenga ngai te po bato bayisa bango na sala ka te lokuta omega alobi ke asalaka nzonzi bakola mabe est-ce que na bato nga na yebi lelo yo baza ko aider batse baninga bango ba comédien pe ba comédienne na yebi mutoko la belle vie la patrona Bella mutoko la Sila Bisalu mutoko la Dinana Karine Pala Renate Ifoko baza pour ma belé est-ce que déjà yo lukata belle vie obenga ye to Sila to peut-être nanzela muninga na moko ndata maloba na luka pona nini na luka pona sala déjà théâtre naza infirmière te naza commerçante te na sala théâtre non luka pona donc ce que bato bakenda sala na bango nde bakenda luka soki babenginga na okende Bellevue na yo ka pasalaka nani Sila omoni batalo nyonso tangi wana so omoninga kote na sola na bango yo ondima te kenga tosola te na bango oh je te jure tosola kitoko eza ba publicité musu tosalaka président na nga président la die so baza na Paris na pese bambote mona benga omeyaka tosala pib mona okuta Sila na okuta Irsil toko pesa la bambote toko yamba na kitoko neti ngana bango na yoka ta problème te siko babenga ka ote pona nini kasi seke bango pe tamsu ba yoka peti likambo yo tuni ngai tamsu pe bango ba yoka ke omene aza wana ba pekisa ye nzonzi asala te to asala kate ba yoka OK to sala boy caméra yango tikala ka pana caméra yango yesa belle message moko Tika c'est là obila sa Bellevue message bon oui ceux qui na bina s'adresser quand na Bellevue c'est que batu mususu wala s'adresser bango pourquoi yo polika Bellevue parce que bango ne mutu baza ko aider bino belé ba ko lelo blaka pa na c'est belo elo lobi bango mutu baza ko aider biso gloire à Dieu bafinga biso trop bafinga biso ti lelo bata théâtre bata passe ba ni lorote soki lelo ba ndeko na biso moko basala théâtre bakomi ko aider biso Jova na ngazwa lokumu gloire à Dieu donc avant batu mususu libanda bayaka kopesa biso au secours ba okuta déjà ba ndeko na ngai oyo lobi basungaka biso wana basi basungi biso Bellevue yo tanga Bellevue Sila Dinana pasala Karine Pala esiko nani Irsi Peshanga omoke na sala te na oyeba ndeni mawa ne sala ngote donc ebi ke mamnus na solo ba donc oyebi no penate ka no ba Dinana basala ka ba te yo mtozo apone nga ke nani Dinana sala ka nani Bellevue nde na yoka trop Irsi nani Sila Irsi nani susu na yoka menga déjà pe na uta sala film ya momu tabenga nga Mobikis abenga nga déjà na joie bagag obike oza pena déconnecté total na monde ya nzonzinga blaga pa ba longola ngai ya wana lobi étiquette wana bokolanga wana ke na sala nzonzinga te lokuta so ozo sa film na yo atako na yebi ko jouer te olobi ometa yebi ko jouer te na benge kaninga jouer mabe wana benganga na koya na ko jouer po bat babio omea bangaka bata nzonzing na obanga na nini yo mona déjà nani artiste moi ayuma
azalaka bino baposa bino question te hein nazoyoka yo ketokei oyo babie makasi kasi mpo balobi omi abangaka yo na bino tuna ata na bamusicien ata na baartiste comédien to bacomédienne osomona déjà artiste ayuma so oza moto ayuma vanda na ndako oya koluka nini na tele soki oyaki déjà koembrasse monde oyo oza ayuma na ndeni okolia ndeni okofuta ndako ndeni nga na ayuma te na respecta bato me nabangaka motu te so opesi nga respect nga na ona moto ya liboso na opesi o respect so ozongiseli nga yango te tokende ndenge tokende tokei po mona mpe deya bato mosusu po mama oyo ekomi kaka tolimbisana mpo okokelala boye okufi nazali na binemi ebele oyo nga nayebi te mona oleka na tele bwa bandi kofinga yo me nga siko telema nazala bien encadré pa président yanga Ladie Sobe omena yoka te nayoka kutu te ke orépondre nayoka te ke osalaki émission orépondre tika ngo bongo nga nayuma te na respecta nde bato mpo na wuti na famille oyo bayebi nzambe nga mpe nayebi nzambe me mosala na nga nde yango siko bino to boke ebomela nga mosala na nga ke ye asalaka njonjing te bozozelaka ena olala nzala aye basali nini bo bando osengela ome kuna nga kufa na nzala ome marié ou bien célibataire engagé na marié te abi célibataire engagé nasekala ya mara lin linongi na Londres tai bashoke ya mélodie eleki ta naosala émission nabwaka ta te naobwaka te mpo shoke eleki nga makasi so nazoseka mpo na okimaka baestoma na tension ya mara lin linongi apartir ya Londres place ozali na mpe bambote ebele ngai naza marié te naza célibataire mais naza mpe libre te célibataire engagé ndenge olobi po bayebaka po motu so apesa candidature subu ayebomage te o moto aya te ayapesa candidature ke nini nani napesi mobala ya grande sœur na ngai ye mpe mpasi bazali bazolelaka mélodie colonel Charles Kiona na mwasi na ye mama Belinda Benjamin Kiona baza na kamina bazolelaka mélodie bazotuna nga kutu mélodie akufi nini naza na explication opesa te ya na nga yuzu explication te mélodie akufi nini bozosola su te ngabi numéro ne banda oleka su te ya Belinda donc ngai mpe nazwi kaka nouvelle ke mélodie akufi maladi mélodie ya beli nayebi te voilà bato bosalaka banzonzi bandeko na ngai batangeli nga bakombo nga mo mpe namona na internet Belleville Sila nani Irsile nani Dinana obisinga mpe Dinana Karine Pala nani Renate nani aza ifo kwaza nani mama leki ya camarade na ngai nene botai aza mama leki na ye apesi bino bambote botika bolongola image wana ya ome naza yanga spécial te na mpe mutu naza kaka boye bino wana ka oyo bayesa bino ome asala nzoni te so boyoki ome yango lelo na likambo bino wana ka botonda na lopango na biso bokoya kolela bakosi bino ke nga nasala nzoni te nasalaka so babengi nga na koya kojoue. Ok, mais tant qu'on a un conflit dans le monde de Internet, un conflit entre vous les artistes comédiens, ceux qui ont jugé autant qu'on a les conflit on a sur Internet. Kasi po internet, bo internet ezala te, ce que bando ke wa. Na okama ke nyonso ka batwe beba ni faut ya kan internet. Bo internet ezala te. Bo lokwa le internet ekomi conflit nyonso faut ya internet. Bande kona ngai tok sa pe bango soni. Mutu ba ya tuni oboyi wana zande kona ngai. So ile na bina boma eto swana mkolo aozala te na koka soni ko kepa na bango pona lela e. Dozala pepele liwa ekomi koya on dirait enlèvement o sokoli bien yo moko sokoli nsoto no bien opako mafuta oke kolala okay siko soko zaki na baranking na bato
parce que nzambe akonte oyo osalaki na moki ntango okufi ekati wana babandi otala oyo osalaki na moki so ozalaki na ennemi na mutu elobaka nani mobali aya nanga Marlène Lino ye moko boss Willy babi mobali aya Marlène pa Willy boss alobi mokile ko moke na suka toza na binemi na batu pona nini bandeko na ngai nayebi ke mususu ayoka conseil na nga aboaki na baba ome alobaka totika ba conflit eza mabe so bayebi soki moninga aloba boye pona yo ta wana ise leka nga benga ba futilité esu na sens te benga moninga no poni olobi na nga boye so yepa genre na ba manière ne yo so mi laver esili internet so to bi bango lelo batika mambo ya ba comédien ke ba beba na baye na ngona internet ba sai boye na ebité soki eza su na sija koloba te to ndenge nini nayebi te ke fu bayaka ke bacomédien baloba eboye bazongisi boye basali boye bino mpe bopesa biso mpe kimia si yo mo mpe oza motu mpe internet lokola mpe internet ozalaka nao te yango mpe moni ozana baproblème te nazalaka te natala nalanda Sara Tola nalanda Fifete nalanda Nene Botai kamara nanga mo nalandaka ye natala ba émission belé internet so esepeli singa natala namona pe ba poser pe ba question bien na ba pe ba ke na mabe na mona pe so abenga no ya na ngati ko nga bona ke no bien tito ke no bien o mo yo ke la ba question songi te yo de so tu na ngadi amamde ezala deja nga na yo kana ngangu amonga zanga songi te o yo tu na amamde ezala deja ba loba e yo kana na ngunde yo yango so tu na ngati mais osko aoya net une émission babani azo tuka yo quoi azali na mutu mombo a mutu na ye aise yambelanga pour émission tamsu ere kokie obike film moko asa bengisanga na chaîne moko ya télévision abi omena oyambaka yo na yebisenga alinga ba émission te abi te na oyambaka yo na otanga chaîne te na ese d'accord na ya erne abi nanga 17h basérie wana o bapanzaka nga basango bato bayoka yoka ebele na mifanisa na nde na ngai abi oyambanga moko ya chance na olata na tie chaîne yango natala to bazwa annoncer déjà émission na ye esprit lobi na nga non vana no muke obike na vani muke la fille alobaka oyambaka nga na moni ye ayambi mutu moko bo o ngana ye basérie wana ezo simba te ye sango yo lukani swenga na mitele na ndako te aza lukani akope mutu la mukala 4 engeza ndeni ayambi ye siko ayambi ye atune de amba kampo na nga libanda atiki mutu mobo na téléphone abenga nga tuna nga okomi wapi ba tuna nga okomi nga bi mena mona de ayambi mutu siko abenga nga atina bino benga nga poani émission mo babana babanda ki ti basilisa ki ka ngai na ngai komo na nga o masali bo o mazongisa bo siko tango yo zo benga ngai oyambi mutu ngana ye basekwana ma do esimba te obenga biso poto sa ring na plateau na yo ozo nesi babiloko andenge wana eza bien te c'est pas bien c'est pas bon mabe makasi. Ok, merci de comme kochite l'émission la biso toza na mode matanga vraiment batba retenir nini pona matanga ya Omé et ya mélodie s'il vous plaît je m'excuse lobi réunion ezala kuna ba Bellevue bazalaki namonaki malomboto batakup sans souci pe moko bazalaki wana basole na famille ba naokaki ke ba ko sa réunion sous lelo suite oxygène abenga ba sala réunion lelo ngape après awa na okepe réunion ngona yoka souci na biso ezaka ke corps eya omonso ndeko no azana mboka mpaya akenda voyage akufi soki bakundie ka place azali na esprit na bino botika kake aza na voyage mais soki baye na yelo bake muta changer nationalité bako kunde place aza mais soki aye te bokunda ye na mabele na ye bo esprit na bino bandoza ka aza en voyage siko po esprit wana eza na mitu na biso te tosenga akani bo baka biso bateteatre batanzala bino ka kosenga na bike ba commentaire ayo kozala ka bino ka kosenga bobombaka te tobombaka yango bomona peke bandeko na biso moko pe ya théâtre o balobi Bellevue sila ici badinana
bazosunga pe biso bien makasi nde biso na biso pe tokomi kosungana bosunga biso soki corps ya mélodie eye awa eoza malamu mingi pona biso na libota na yeke tokunda ye awa otambolo ki otali to mwa muninga otiki ata fleur nde kolela nde yango wana nde tozosenga corps eya nayebi ke na réunion lelo de ya solution ekomonana bolandaka suite ya matanga ndenge yoleka eza ya yolo bandeko oyo azwi temps aleki a consoler pe famille. Mois de juin ezalaka mois moko ya mabe pona oui ezalaka mois ya mabe vraiment moi no yebotama le 40e nga botama le 30 juin jour ya indépendance. OK sikoyo mois oyo président tout akufaka na mois oyo na juin mama chaque akufaka na mois na juin ndeko na biso Mélodie akufi na fin ya mois ya mai tozokota juin awa tozolela arte comédie mosusu tozokende mois de juin eza mois moko oyo mpona baarte comédie ezalaka mpasi mingi tobondela nzambe fleo oyo mpona mois de juin oyo esuka parce que mois de juin oyo ezalaka mpe anniversaire ya Yves Pan le 30 juin mois de juin oyo ezalaka anniversaire ya Sai esika aza kuna na mikili ya poto napesi wambo tebele eza mwana ye mpe anniversaire na ye vraiment nzambe asunga biso mois de juin oyo ezela biso mois ya pasi te ndenge toujours eleki na bambula oyo euti koleka soki olobi otala vi na yo ndenge eleka vino ndenge ekendaka eloko nini omonaka tuka eloko oyo nasalaki na ozongela yango sutela vi na nga mpo regreta nango makasi na ndenge ya art pe ya vi na yo non na ndenge ya vi na ngai eloko oyo nakoloba ke so nakoregrete eza ke so nasala lisumu mo boye nga mpenza nde na boye so nangi nalala so nasalaki mabe mo na moi so nangi nakanga miso mpo nabondela nalala nayokaa nzambe soni mo nakomomiyoka soni nga moko ke nasalaki elo mo boye nzambe alingaka te namiyokaa soni en tout cas soki nasali lisumu moko oyo nzambe alingaka te eke nangi nalala na oyoke soni mpo nabondela nasi natika yango nasala asu te atala mosala nanga mosala oyo naregretaka te eya mosala na ngai nzambe abengeli ngai nasala mais eza mosala moko nayebi soso oza na banerve solide te okosala crise okolamuka kaka na ntongo bakole etiketi moko oyeba mutu na makolo te obandi kolela bandeko na bakoma konsole kasi mosala moyo moko olingaki ti nabi oso nayebaki ezala boye ndenge nasala yango te neti likambo baoloba oyo nasali yango te sikoso mpe bando lekalekana te obanda koexplike banani ya kondima o mutu te meteme eza mosala nanga nzambe deya abenga ngai nasala yango nasepela nango deja ata bali babandela mokili 1000 fois naozala toujours kaka comédienne ndenge omona groupe sans souci na Lisbonne nde omonaka oregretaka nini na groupe sans souci olelo groupe ekomi ndamu ekatani bolongo ti na suka odre mpe awiti olongwa sikoyo groupe yango ntango omona yango ndenge omona groupe wana bolongo ebele yo malembe te obi groupe yango ekatani ekoma ndamu nzambe na ngai ntango ngai na bandi théâtre na banda oloba ndenge namonaka bato bachangeaka bagroupe ngai naozala bongo te na banda oloba yango naozala kaka na groupe oyo na bandi ti so nakobalela so mobali na ngai opekisa ngai théâtre naozala kaka na groupe wana malheureusement eza le contraire et puis ezala mpe suwe na ngai te ke nalongwa groupe sans souci ezala suwe na ngai te na ndenge esalema na ndenge nalongwe naye na Lisbonne différence na ngai namonaka mpo na ngai no ndenge opose nga question na Lisbonne na groupe sans souci na bandeki kosala na groupe sans souci na bandeki koconsidere mosala ya maboke mpenza comme mosala te deso bapenga role na joue na ngaka expression nayebi te oyo nasilika nayebi te omona bapesaka barole ya minene nazojoue kaka mais omona
Ole batu ba libanda ba critiquer nga ka bande ko nga moko a famille ba do critiquer nga. Ah yo benjo sai ma bete mani muninga kuta o silika yo zo seka. Mais tant on a na Lisboy. Pa président nga la die sobe. Ah. Ça bi okosilika. So na siliki na onte na jouer te. Faut na koma. De musala penya na ko apprendre penza. Oui, groupe sans souci sala kingai. Mais maintenant na ko négliger musala ngo. Na ko zwa ngo penza te. Mais tant on a na Lisboy, tant président la die so ba ni ko cadrer nga kitoko. En tout cas, ba on peut ba mona ba résister. Ngana zaka ka magolo bake na limwa na disparaître ngana zali. Ome azali a disparaître azali mais ome do senga pe bande ko biso nyonso basala kanzonzi bono benga ye aloba kola ye pamba olobe lomo bakola nini na sengi te ko senga c'est trop dur wana olobi mabeke nazo senga nazo loba na bango te yo lobi na sengi te so bat ba ko interpréter na ndena ba interpréter na sengi te olobi na salaka nzo na lingaka ko sa nzonzi te na bina ezate ke na lingaka te ba benga ngandeti ba kolanga étiquette moko ke yende ezawana asalaka nzonzi te bo benga ete mais ezate ke na ko senga baba nda ko benga ngana bano sa na bite mutu aza na film na ye so alinga benga ngaba alongo l'étiquette wana ba kolanga ke ye alinga osa nzonzi te lokuta soki ba benga na sala mobiki se passe benga na sala. OK, émission Sili na moni sans souci ezo kamala ndam na lobi nini wana eza groupe na biso eza maison mère kombo sans souci tant que ezali kaka groupe ekokufa te ba o batika président Poudre ezali kaka ndenge azwaki batu oyo arekrutaki Alexia ba musala ndenge pa kozwaka batu mususu pe biso pe toyaka pe tokutaka pe batu pe bakendaka pe biso pe tosala pe na groupe sans souci de groupe sans souci tant que président Poudre de chasse azali Mboshilo Kinzonzi azali antenne A d'accord dans la chaîne faut biso besa déjà sur la chaîne mususu antenne AP ezali pona groupe sans souci donc a ko recruter bat baza et okende te ko silaka te soué nanga ezala kaka ndenge ezalaka wana maison mère pona nga maison même mélodie azalaka mwana groupe sans souci Omega mwana groupe sans souci malo mboto mwana groupe sans souci tant ba otanga mélodie ba mélodie azalaka na groupe sans souci donc groupe wana ko kufa te malo mboto kutanga wita kitanga wuti ngola tangwa ye mbala moko azongeli ntonzingi bato bandiko zwa bandiko sala c'est bien mais yo muto sa terrain bandika badazo ote nzambe vuma sunga bato musu balukaka yo bazwa kaote mais dans la émission yo loko ba monio baza poso ba benga yo peut-être baza contact na bango et ça bien so pesi numéro na yo ngai na ndena bona nga pe problématique te so mutalinga benga nga numéro na nga ezali 082 64 444 17 plus 243 82 64 444 17 numéro na nga yango wana ba retenir ni pona émission lelo surtout pona liwaya ndeko na biso oyo atiki biso mélodie batu ba retenir elo mo pona émission ya lelo pona liwaya ndeko na nga camarade na nga ndeko ya na biso mama ya batu ebele azana bana na ebele bazolela ye to retenir ka eloko moko ke nzambe o azana likolo place dossier nyonso o ekokota ya pona kombo ya mélodie mpoi nzamba ko toucher mitema ya bakonzi wana nyonso ba répondre biso malamu pe to kokende na bit soke koya na aéroport andil to kende kozwa kora mélodie to kolela ye malamu wana penza nzamba lobi akela mokina liloba biso pe soke oza lilobo lobi nzamba koyoka ba biso za problème o lobi te ba oyeba ndenge nini tant que biso pe to koloba pe to zo loba nzamba ko simba mitima ya bato basungaka ba osunga biso kora mélodie ekoya to kolela ye awa. Merci beaucoup. En tout cas, c'était votre émission Art en vogue avec le premier qui Funamba qui pour Nabino, l'artiste comédien Ome Bajaz. Tout cela qui makambu Italie surtout di kambuya muninga na ye moko propre o bazaki na ye ba mi intime na ye mélodie atiki biso. En tout cas vraiment ça fait trop mal comme on a muninga na proche bazaki na ye akufi et ce senga vraiment makambu belé bambongo
bato mususu bato balingaka ba comédien tout na posa bocha loboko na poche en tout cas bo contribution to senga pas contribution afin que to longola corps ya ndeko na biso ici que ça na Congo Brazzaville kuna na Point Noir et ya awa na Kinshasa to le laye to kunde awe sika cordon médical na ye et kundama vraiment tout ce qui bino émission ya biso leki ne sengo makasi vraiment merci na ba obanda ki biso surtout Mirbe Abetine Sakasaka depuis France, vraiment je t'aime beaucoup, bisous belé sikozali, pourquoi pas maman Nzumba, maman Viviane Nzumba, maman en tout cas Nzamba Rosungayo, bonne guérison au côté de Mokozong la Moussa Nayo malamu, famille Mobima nyonso, tout ça na posta vraiment aux à la santé malamu parce que yonde mutu simbi famille, vraiment au côté les ma, zala vraiment makasi, zala vraiment makasi. Là vraiment makasi na makosunga yo mama Odette vraiment si kozali bambote belé fi carré ya banzazi Luizomba la mon ami propre ya bobazu api oza mutu muté malamu lokola Luizomba la vie na ebongi. Merci beaucoup na boblanda ki biso to kutela bino na prochaine émission. Merci. Bayena kosanga na libosa bozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso bisenga senga sanga lole kale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi mokoni ni ye bato bakolia pe na sima na ngai yesi mokoni ni ye bato bakolata pe na sima na ngai yesi mokoni ni ye bato bakovanda pe na sima na ngai kale bibi ya bisenga senga sanga lole lokota ngai yeso yeso Lokotanga yeso yeso Lokotanga Jésus kotikanga ite Lokotanga yo yo Dombolanga yeso yeso Dombolanga yeso yeso Dombolanga yo yo Sawa fako le sawa fako watiti shina nsambi watenzelela watiti shina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa alelo chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nsamba lokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nsamba zwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo